Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote lisusu na balandi ya Info 16 lokola kaka bomesano rendez-vous na biso na papa wa Sambula lelo samedi ils a respecté tokobanda lelo na makambo ebele oyo bakesio euti pa na bino mais mingi tolobaki to akopesa biso suite ya émission oyo toutaki kolekisa émission na bino ya bato ya mayele ebandi émission tolobaka ezaka ya bazoba te eza ya bato ya mayele donc moto nyonso ya mayele na minute oyo ozape lisusu te zwa temps na yo otala oyoka nde balobaka oyoki ozwi temps ya koanalyse soki mpo comprendre te obengi lisusu mpo baexplike yo makambo oyo tozolobela mpo makambo tozolobela ezalaka mwa pasi mpo comprendre yango mais so oza na mayele mpena ozala na facilité ya kocomprendre yango na wana nake mbango kopesa mbote na invité na biso ya chaque samedi papa wa Sambula mbote mingi papa boni santé papa wa Sambula en tout cas ndenga na lobaka na bomoto kotala boye nzoto eza na maladi te mais santé toza nango kaka ya bitumbu topundaka mbula na mbula kino lelo oyo yango kaka enyokolaka biso tellement kolala eza na mwa mikakatano kolia mpe eza na mikakatano mpo nga na kwaka kolia te kolala mpe ezalaka mpasi mingi donc yango na kaka mais à part ça on est bien mais esalanga mpasi moto mpena mipesa badiscipline na ndenge wana neti kolia mpo kolia neti nga soki navandi banda ntongo ti so tokomi 13h nazolia te ekomisanga kanda donc moto akopose nga question des fois na répondre mabe mais yo koma mpe ti na niveau ke journée mobimbo olie te lobi mpe olie te ntango ozosala ndenge wana omoni te kozodétruire nzoto no malemi bon matondo mingi mpona koloba ke motu soki oza na nzala moto arépondre yo orépondaka kanda eza mpo na nzala te eza nde molimo etambusaka yo molimo mabe yango nde moto ezalaka na bizaleli wana mais so nalie nanga molimo wana eza na effet te soki nalie nanga oui kasi yango te bino boya na mokili mpona kolia ekoma lokola nzambe ntango olia otondi okomi gentil ngoni sikoyo eza ndenge mosusu eza ndenge nga naboyaka kolia soki 13h ekoki na nalie te epesinga kanda eza molimo oui eza molimo parce que omoni biloko mosusu ezalaka na eloko aktivaka yango yo satano avandi kati na yo donc azaka active na nzala donc soki nzala ye satana yango akomi active papa wa Sambula bon merci balandi ya Info 16 nalobanga mpe nayaka kozwama oyo ya ngai papa wa Sambula bandeko nyonso bazotala yo mbote nano mpo tobanda nano émission na biso na bobote nyonso mwa liloba na bandeko bazotala biso matondo mingi mbote na bandeko nanga nyonso ya kitwati kia basolwa napesi mbote ya koleka mpe mbote mingi na baoyo nanu barejoindre biso te na kati ya lisanga bolingo en tout cas napesi mbote koleka susu na bandeko oyo bakodécouvrir biso sika parce que au jour na émission tosalaka mwa moko mibale balandaka biso kolanda biso kaka te mpona koyoka mais mpona kosadere mpe na lisanga bolingo donc eza esengo mingi mpona bango na bana na nga nyonso ya molimo oyo bazali na Canada bazali na États-Unis bazali na Australie bazali na Europe
tout court pour tout temps ba pays en tout cas mbote mingi en tout cas na kati na lisanga penza bolingo sika baza ko sangana en tout cas bango nyonso mbote na bango na koyi kotanga ba kombote pour na koya ko bosana mais bango nyonso baza au cœur voilà pe na bana nyonso ya kitali kia basola ki Congo po baza par-ci par-là nzambi pongo abatela bango na komo ya mvolo simba. Voilà toza na ba question awa ya on a évité pour ba komo ba Christian yo lo ba yo ba komo na bisote mais ya moko ya ba misoki la famille misoki moko nde a posé biso ba question mais avant na kota na ba question oyo ya pesi biso dommage que moto ngo pesa ngine ngai kombote mais ebisa nga lobi papa wa Sambula comme c'est là nga malobe papa wa Sambula aza déjà na bandemi mokili mobimba donc atika kanaye ko se plaindre que foka ka bandemi ebele bazala na Congo po nengaza wana azara déjà suivi na mokili mobimba mais moto oyo alobi na peso félicitations wana dommage ka pesinga kombote mais alobaki na pesa yo ba félicitations matondo mingi ngape na féliciter parce que azali mutamayele parce que pour nazwa félicitations na mai obiso total isaka muto na kopesa nga félicitations face à la muto na compréhension muto na sagesse muto na savoir donc il y a félicitations pe ki menzami pour ngeza la miana comment vous skimba. Voilà to koti siko to bande na série na biso ya ba question na famille mosoki moko pesi biso misoki moko plutôt pesi biso ba questionnaire oyo mais tozo kene malembe na bandeko mususu o babagisa maki ba poser ba question to kene malembe votanga ba kombona bango atunia liboso lobi na coutume na biso ndenge nini bakoko na bakoko ba bandaki kosenga bolimbisi epai ya nzambe mpo matondo mingi awa tofungoli déjà sujet na biso ya mokolo na lelo ndenge tolobaka émission na biso fo batamayele kaka balanda parce que oyo azali na bososolité ata landi a comprendre le côté eza lokola mai ya fufu toki mwana 2 ans ata zawana mama zo sokola ata zo mona fufu nzeta fufu azana nguya ko lamba kote ata za komona na ndenge tolobi na masese muto azolanda biso o balanda ka biso soki bazana bososolité moyeba comprendre ezate pe muto a comprendre kate atuna question te directement tcholaka même la classe to bandomona c'est ça soko moni muto a comprendre au mona moi monsieur pour comprendre quel que soit qu'on soit mais abimisana nu oyo ya kanisi mutamayela la kandi mwana nde bango to sengi balanda biso bakoko na biso kala bazale ko senga bolimbisi ndenge nini pe bolimbisi ezalaki habitualité pardon parce que c'était le passé et bazalaki tangu na place bazali bayoki nanu sangwanzami ponto lendote alors nzamba bando kotinda basali pona kokende kolakisa bango lolenge o yalingaka biso banda bokoko na lopoto tobenga rango loi de la nature donc le mibeko ya kozalisa makati na mokili poto zala malamu parce que eza lokola omoni micro auto zosalela lelo moto oyo asali yango atiaka pe notice soko sombi yango oyeba ndenge okomaniele yango soki olandi lolenge ya salelaki yango te okobebisa micro même oyo a créé caméraman et caméra pardon oyo a créé caméra donc yepe asala notice nde bino bato ya misala oyo boyebi ke soki na manie caméra na ngai na kosala bona kosala selon notice nzambe pe tango asali mokili na ye asalaki pe lolenge oyo biso tokozala mokili po tozala malamu siko notice wana yango atindaka bambasi oyo bato babengaka ba ange baya kolakisa epai ya bakoko na biso lolenge tokozala na mokili oyo po toumela tozala na esengo tozala pe na kimia osomona sikoyo na kati na bakoko na biso esika oyo bazalaki kovanda oyo bayokaki nanu sango te bazalaki na liberté ya kosala nyonso bomoto na bango eza kotinda alors kati nango bande kososola te ke bazali ya kokweya
Alors tant nzamba kotinda basakoli pona kotalisa réalité ya bomoto na biso na mokili poto za la malamu pe mboka wana bakozana bilembo me bakososola te oyo ekolakisa ke kanda nzambe za kopela na kati na mabele wana elembo kozala batu bazokobela ta mususu kufa pe nzala na kati ya mboka wana mboka eza na bokauki. Alors messager tango akoya akoyebisa bango botala bilembo ya bapasi oyo boza kovivre awa ya kufa bamaladi pe nzala biloko ezobota malamu te parce que bobuka mibeko ya nzambe mpungu. Mais soki bokozongela yango lokola boye ndenge ya lingaka ya kozongisa esengo pe kimia kati na bino pe akopesa bino bilei na ndenge tata pesa kepai na bana. Alors pour cela bakoko pona basala réconciliation na nzambe bakoleka na rémission de péché. Alors messager mutakola kisabango. Alors pona kosenga bolimbisi na placement otozali ndenge bafuka melaka eza lokola punition. Soki na bina gumba mabongo papa okobanga na kosala masumu. Oso comprendre? Menga siko na senyaka bana nanga molimo na lolenge moko o ezaba za na facilité ka ya kufanda bonga mona zo charge na bango. Oso comprendre? Masumu ezalaka répété. Donc une fois tant bayoki message wana mboka mobimba bakutu na tanga bakoko na biso bandai ko pakula putulu ndenge tata onda sala mais bakoko na biso dozala une fois pona kosenga bolimbisi. Oso comprendre bapakoli putulu mais oh ya pakole zala putulu te wana zala soki biloko nini ya jaune wana soki ya ndenge wa tata onda eza putulu ya putulu bapakoli putulu balali na se. Osomona to bagumba mi na lolenge ona lobi mwana laksa awa sikoyo ezate bako mika baipa ya nzambe pungu nzala bakanga kango libumo pona pardon de péché. Nzala wana ezali signe ya reconnaissance nzoto ememaki nga na mabe il faut to priver liberté nango ya kolia to pe ya komela mai to kosokola yango bako gêné non bango te bazo bango gêne biso ezalaki komipimela bilei. Donc tout court na mokusa ndo ben komika bepa ina nzambe kukiyekula ndenge bandoko be na monoko ya Congo kukiyekula ezalaki gêne te. Ozo comprendre pona reconnaissance. Alors bakomela maite bakosokola maite bakosolana mutu boete ke pesa ngani na zolanga non moto na moto azui côté na ye pena putulu aleli masumu na ye oyo ya salaki. Tango se masumu wana ezali une fois na vie ya mutu. Ce n'est pas dit que sengi bolimbisi na mbulo so sengi bolimbisi na mwana so sengi bolimbisi te. Parce que avant yo omipi merabilei c'est qu'on comprendre que ozotambola mabe osala kamabe. Alors ne recommencez plus. Parce que tant que sengi bolimbisi wana signe de reconnaissance on mipi melinzala et la kisi koza reconnaissant. Alors tant que silisi bolimbisi na capacité na yo soko monique 24 heures 48 heures 76 heures et 48 heures c'est ça. Mais nous sommes azana yeri chambonte donc soko si wana et que masumo no ezalaki kindumba au rôle ça peut moi une semaine ça no lisu kindumba aproyer au parole sous putulu olali lisu subani te yango zomona mokili ezali na pasi situ Congo si bakenda ko sala ba jeune basenga pe ba olimbisi poni nzambe na libérer bisote non nzamba za bongo te soki oza kutu mutu ndengwana inutile osenga bolimbisi saka no ka vi na yo po eza kote na yo ngambu na yo mais bakoko na biso bazalaki tango basengi bolimbisi bongo bakabwani na mabe bakomi kotambola na nzambe pungu tolelo. On comprend? Donc il a vie à moto où il y a reconnaître bonne voie et sengeli na ekosenga bolimbisi une fois et pour toutes. Alors toyebi ezalaka okoki kosala erreur mais erreur on eza na volonté na yote wale so la tele on so putulu mususu te on ta putulu te erreur yo kosala ndenge ni tam soso le kabozo tambulo zo tala to tuti mutu erreur itango tuti mutu pardon bolimbisi kaka mais pas ya butu bosko yo mutu oyo auta kineti kosala ekobo sikoyo ayami pakoli putulu asengi bolimbisi makamwana ni sosili une semaine après amoni fi mo bazole katali nzoto penas non nzoto yo pena na ebite vraiment
wana pesa erreur ou bien wana eza na movina non nzoto oyo nayebi te mpenza po basi nyonso aloli nzoto yoka papa nga na comprendaka te mwasi nyonso ezala moke ezala monene bopeto nde mutu elakisaka kitoko ya nzoto est-ce que vous comprenez ngai bopeto parce que mwasi mosusu omoni ye ndenge omoni bandeko mosusu balimbisanga na terme libanda ezaka ti te omoni corpulence bien décorée mais kati na ye azali salite ta mosusu makwanza ta mosusu ezali sikoyo na ka ya moto wana oyo autaki kosenga bolimbisi mpo akweyaki na ekobome amoni sikoyo mwasi mosusu ndenge bandeko na biso basi bazolata bien te yabetisami libaku mpo aloli lisusu nzoto ya mwasi wana na ka na ye osali bon moto ya ndenge wana azali kaka moto akobeba parce que kolula mpe ezalaka na ndenge mosusu kolula epekisami nango te kolula oyo epekisami oyo eza na mauvaise intention donc kolula eza nango neti nga ntango na ye namoni yo nabi papa bilamba ono kitoko nasepeli nango mais naza na mauvaise intention te eza lisumu te ozo comprendre eza lisumu te donc mwana mwasi ndenge ezala azotambola azodenolobi aloketa mwana mwasi o bien bosiko nga mpe na okoma na niveau na baloketa mwana mwasi o bien ndenge nini ezaka kolula bosiko wana siko mutu peut-être siko abi matondo mingi na nzambe mpo mutu lendo nekelamu na yo oyo ya kitoko obongisa ye wana eza na ngoma okumisi nzambe mpona kitoko yekelamu na ye wana eza mabe te wana eza lisumu te kolobaka na ndenge ya yo moko apprécier ke loketo eza bien eza bien oui soko apprécier na ndenge ekelamu ngo aza bien moza na ba mauvaise intention te donc intention de mutu eboma c'est ça voilà tozokende malembe papa wasambola bakoko na biso babandi kosalela bacouleur ndenge nini bacouleur ndeti ndenge tozala lelo bacouleur ebelebele siko bango babando utilize yango ndenge nini vi na bango na bacouleur bandoleka ndenge vi na bango na bacouleur par rapport à quoi bacouleur oyo na bilamba bacouleur to swati na biloko entourage ya bango nyonso te bayeba penake oyo couleur oyo eza boye oyo couleur oyo eza kombo nango boye couleur oyo boye en tout cas neti bacouleur bakoko na biso bazalaki koyeba kodistingue bacouleur donc couleur déjà oyo ezali couleur oyo ezali nanu kolakisa volonté ya nzambe esengo ya nzambe ezali bleu blanc donc bleu ciel omoni soko bimi libanda boka misu na mapata couleur yesengo ya nzambe yango wana bleu ciel mélangé na blanc pe soko tali mapata okomona bleu na bleu salani se côté sangana sala ndenge moko couleur esengo bakoko na biso bayeba ke pembe eza ko présenter kimia boboto bleu eza ko présenter zola oto bengi amour bolingo nzambe sike fandi na couleur bleu rouge eza ko l'accessika pouvoir esili ko fanda makila pouvoir oui kasi ba oyo bakozala bakonzi na se baza na pouvoir soki mboka ne bangunya bakoti basala kanini poni bazana na armée pona kotinda basonner le tumba pona ko combattre bangunya donc rouge mutu ya sembo te mutu akoyi kolata yango rouge ezali mutu oyo azali mutu ya etumba siko neti na martira wande tozalaki na cardinal Mosengo avant alongwa cardinal ayaki mesa su asalaki yango alataki rouge tina se wana donc banda na nzoto ningo ba rouge siko elaki si message papa so bo Mosengo azanani azalaki représentant n'époque wana na Afrique na makambo etali molili catholique les cardinaux pape bango nyonso na babe bazali baserviteur ya diable baza bata molili ya kolata rouge mpona kolakisa ke bazali mpona kofavoriser sang makila esopana mpona bango eza bongo baza mpona makila baza mpona pete signature na bango eza yango wana bayebi yango bango moko bosoki ezali nango ke ekozala pete ke ye moko asepelaka ne kaka na couleur rouge non omoni mutu oyo ayebi te mutu aza na conscience te savoir te azolata eloko na ignorance tomona mutu mosusu atongisa semble à mauve fier mpe na nzela ozo comprendre mama sombi mpe na robe mauve
azo denda pe po yebi nete ka combien bébé de mauve parce que mauve eza couleur à tristesse mauve eza kaka muntu soko azate même katafal qui misusu ba tchétché wana mais oyo ba ko tchaye na senango il fait ça la mauve pour na ko la muntu aza ne plus siko basango balataka mauve wana babe soki ndenge ezalaka muntu soko akufi bake po basala baseremonie na kati église ezali mpona ko récupérer âme wana ozo comprendre nde balati bo mpona ko invoquer concorder na moweyi po ba récupérer âme na ye nde balati ba mauve donc soko moni bango ba na conscience ba mosengo baki na conscience soko moni ati rouge c'est ka ça ko souhaiter makila na kati ya mboka et mitindo ne ko uta likolo na Vatican. Ah, oui. Rouge blanc, babengiango marque fétichisme. Donc blanc on est lokola c'est caché. Comme mutamala, mais rouge est la qui sakasa mutuna mukisi. Mutuna ndoki. Et ba mélange kango to abengo marque fétichisme. Rouge blanche. Vous comprenez? Donc ce qu'on a dit blanche à pamba abengo camouflage. Neti bata catholique balata kapé moko sous pembe. Donc ba na messe on a pona ko mimon sa ko baza bata malam me bata mabe. Donc ba c'est camouflé. Satan s'est transformé comme ange de lumière. Na sans soi. Ah. Donc bango moko ba yebi bateni. Neti noir, lenga na lati noir bo, na lati encore pour pour l'émission. Vous comprenez? Oui, noir, noir, blanc. Peut que tu ne t'oses pas normalement, biso toi kola takana nous noir blanc. Parce que comme Afrique makile zo sopana baza ko kufa toza na tenia matanga toza ko lela mboka côté na boumbu. Toza na mawa. Vous comprenez? Noir, mais noir c'est quoi il présente directement la diable lui-même. Oui, na lati kaka ndepende sapo toza na cadre ya émission na bimité yangwana. Mais normalement noir na ko fungula mu côté na bela nzambe na tina na yango. Ah yate. Na ko sala ko pété. Kasina kawana soit apoya pembeni note poza tenir noir. Mais kaka eloko moko nde salanga yi na comprendre likambonate na lataka pantalon noir na latina t-shirt moko kota ba rouge na vai na salon na misokoli la gipete siko tant na vai na salon maman le soleil ko était na zaki na chambre pardon na gi na chambre tellement que chaleur le kaki makasi yo mo musoko na ba chaleur a mikolo oyo siko na tali question na ta bilamba ba couleur musunde na zotoka bilamba ne ko beba nalata naka ya noir pe ya noir ngweze na mbamoko na vandela ngonda kote na lata ngo penza tele longa kala ya evanda na nka bongo tant on a fourni ka valise bilamba na ngo vandela ndako na moni onka likwa na bendi yango na lati yango elamba ekotaki mo ba nina rouge et pantalon de ya noir ba pantalon moko ka nita silvette bo na lati yango tant on a lati yango wana mbala moko nazo consulter WhatsApp tant so appel manqué ba mo malzo la kutu papa yakanuki na di kam nini mama abiyaka nuki mwana ande na moni ye azasu mutute mwana na zasu mutu mwana nani o mama moko ayene wana mwana na zasu mutute mais papa nde mtakotine na ndako mama tikandi banda na yika na salon tangu na vandi na moni taya mwana ngo azokende penza kata motema azokende donc nazuita tango kende ko na moni d'après ngamoko na moni solo mena kende ko changer bilamba lo sambo et ko senga vana changer yango fona sokola avant ceux qui na sokoli na sisi fonga mona salo sabo ceux na salo sabo ne ko rejoindre na moni tango na nini na bisika nzami mpungu likambo e komelinga yi otalisa kinga na bilembote e komelinga lokola brisque mais ceux qui bazu e kimele pa ina ngai po babi kinga na sa mosali na yo mais ngai na sana nguya ko biki sete bilembo na kiti na mbetu na sokolite pe bilamba na lati na koko fomu na bele la hote mais lokola bango ba ye pa inanga na ndimite milima be mteko kote la bango ba ye la ngai pour ceux qui pona satana akotinda bango ba kene koluka mosala lokuta to ko kene hôpital mais ceux qui molimo e koti bango ezaka molimo na yo sala ni sala na on sala contrôler mona ngwa kosoli atele wow na kama donc il faut comprendre que bolingo pe mawazabe on se comprendre d'autre part na la teka on a volonté que ngamo personne na ke la tangona sala lo sambo nzamba ko yokanga te mais na pe manangai on se comprendre ndé arriva ki ndenge wana mais normalement noir so ngo sambela to ko kende lo sambo ko yikola tango te ozomona
donc ba couleur ngandi tina mikolo yo nazana ngai nazo comprendre nazo tuna nzambe po nazo ebate même bana nanga to mwasi na ngai koma gu ya biloko nzamba longola ngango na yoka kaposa biloko kolia te mozora te ozo comprendre donc nana mawa mingi mikolo na yoka ka santé oyo eza ya ngai te donc posa kolia biloko ezalaka te donc pona ngai biloko soki na moni yango na ezo déranger nga biso ozomona donc ba couleur ba koko na biso bande ko sala ngona tina soko moni bambuta na mukona balati lamba couleur boy eza koloba likambo soki balati rouge eza kolakisa ke bangunya bakoti na mboka balingi babelela nzambi mpungu tulendo na kombo na ye ya nempungu nempungu ya nguya na ye epa ya bangunya o batelemeli biso soki babengi nembumba bakoko na biso balati jaune ezali lokola baza kobelela ye na kombo ya nzambi mpungu sute nembumba ozomona nembumba bilembo ya kosenga bilei pe création mayele ya kozalisa biloko eza na couleur jaune nembumba donc soki babengi ye nkongo kalunga wana basana na ble na nzoto na pembe Kongo kalunga le Kongo kalunga elakisi nzambe ya bolingo ndenge babindele balobaka Dieu est amour sikoyo basa kosenga bolingo na ye yango nde balati ndenge wana c'est ça voilà tokiti sikoyo na kutime na biso banyama nini bazali pona kotinda message malheureusement basunga ngai nayela bango meni ndenge na koma boti tozo bolisanga bolingo bana kito de kabasolo bazana ngo sina ba fourmi ba mpese banzoyi miselekete ba léopard ba biloko belebele ezalata émission spéciale et pour la prochaine émission. Donc ça peut bien pour nous transmettre tout savoir. Donc tu signaler na bande na biso émission oyo to ça la semaine tozo banda et vous allez baser na banyama pe ba message oyo nyama nyo sazo transmettre na biso oyo to vivre na mokili oyo. Mais na beaucoup c'est na pesa ta lokola nini to sa ta préambule nango soki mutu alingi kolala asa komona dérangement ya ba moustique oto bengi ngungi na matoi donc ngungi azwa ko signaler OK kolala te butuna lelo ezali ya losambo parce que bangunia baza ya kotelemela yo ya bana ko déranger na litoi wana ngungi parce que ngungi ya zapo cha makele te ngungi azali po aya yoza la kidibo za na pongi po ya mela makila kende mais oyo azwa ko déranger na litoi za messager kola la pongi ya kufate dete to bakisi na kati ya préambule soki omoni na kati ya ndako bofandi pesa za kotambola na mil malembe aza kotambola donc ezali kolakisa présence ya Kadian Pemba ya ba sorcier kati na bino siko soko moni abandi ko pumbwe ezola seke ba sorcier ni basala action oui aza ko éveiller bino botelema parce que ba sorcier balingi basala action surtout soka pumbwe na nzoto no pa yonde baza ko yera on se comprend biso to bomaka bango pas ya pamba messager bango doto moyega boye soya yo maramo sinani détruit soko moni na kati ya chambre na yo to na ndako na yo to na veranda na yo ba fourmia mike ya mwindu batondi ebele kokota tina bandako to komtambo na bamir yeba ke ndako na yo ezalaki ya kobeba milimo ya blocage bango baye pona ko débloquer yo pona ko fongola nzela ozwa ba fourmi bango ba ko lakisaka ke ndako linge kota boswi la blocage papa sambula oyo mémoire ngai bakisi lo mo bon on a préambule mari préambule kuna
makambo nde na mona blog ngo don na beta ngo kara ngara mona gaga baya kwambriye batu na bapale ngamo wote même bande ko ba Hollanda malgré préambule mais ba comprendre quelque chose pour to beta blog ngo kara na niveau mo o ni matendo ba kara pena donc nzoka nde nyama nyoso za na rôle azo jouer pembeni ya ezana nzinzi moko amona na kapenza te oko sentir ye peut-être na litoi soko aye na kati ya litoi ya ti abimi akimi ayo la soke mutakufi na famille messager soit tu côté maman to côté papa soki aye likoloka ya posato cha ningansi tirani elakisi ke na kati na famille na bino maladi moko makasi zokota na ndeko moko to ndeko moko azobela makasi ebike makambo to loba oyebi amote wana mna oyebi amote po ai antura batu oyebi amote c'est ça yango balobaka kozanga koyeba ezali wandamba pongati na vanda kaboye nzambi mpungu bamisuba baka nzambi mpungu alobeli ngai no baza batalokota nzambi mpungu akoko fungula munoko pa mutu te alobane likambo baza mutalokota nzambi mpungu na gouvernement na ye aza bien organisé akela banyama akela ba insectes akela banini azape na bambasi azape na balongo soki likambu ya bambasi akotinda bambasi sikoyo yango koyeba ezali motuya parce que ngati na vandi boy na yeba ka janza mpunga zo lobilanga na bilembo ekasi yango to baka lobiti na bilembo na vandi boye na moni toile d'araignée elekinga na chambre boy ekanga na zo ba déjà que mikolo yo mungunia ya pauvreté à côté de ngai. Vous comprenez? Directement na bandi ko tansango na losango. Et ozo kende boye toile d'araignée kangiyo. Ezo la sakusa bloqué so ekangiyo na mutu mnyoso ko kanisa eza ya buzoba. Ekangiyo na maboko musani soko sala eko futa te. Vous comprenez? Symbole à blocage. Vous mona na so eba déjà. Bobe secte mingi, biloko mingi na bi présence nango ezali boye. Vous comprenez? Mais où est-ce préambule pour la course prochaine? Voilà. Donc, continue toujours na ma question. Il y a mission qui est toujours la mission qui est encore. Bako kona biso ba no fêter ba anniversaire ndengeni ba anniversaire na ba neti bango ba mission pe ba date bien te mais soit on fêter anniversaire ndengeni. Bako kona biso ba yeba ki ba date bien. Mais bazala ki kotanga ndenge biso tozotangela lelo te parce que enseignement oyeye pa na biso oya biso bakwesa depuis 1923-1925 ba belge balobi les chats qui suivent a été rassemblés par les autorités coloniales belges et bien que chanter qui Congo noté en français nous avons légèrement retouché la tradition française littérale faite par les belges pour tenter de rendre le rythme original pour na côté la biso Jésus. Alors, balongoli ya biso depuis 1923-1925, o ya biso nyoso ezalaki ya kokoya. Yango moni etangela bakoko na biso, ne de kona biso alelo to komi na 1 2 3 ezaka déjà français. Donc awa na Congo mutu so baka français. Atebi je suis tiete metanga solo ba 1 2 alobi déjà français. Mais bakoko na biso anniversaire na bango bande ko fetango ndenge batu baza ko fêter lelo te. Parce que, papa, nous avons en 1960. Le 10 octobre 1960. Ce qui a commis le 10 octobre 2020. Est-ce qu'on est à Datiabotam? Et ça, Datiabotamité. On se comprend. Parce que Datiabotam 1960. On se comprend. Et ça, Datiabotamité. Batbazo yebate. Et Zande Siko Moutou, Abaki Simbu, la Katinambula Naye. Moutou Azamayele. Le face sur laquelle attaque le lomo qui les bominga ite attaque babandi ba bominga te lokola nzamba sala biso to zala liwa na soko ke na limite ya bomina ngai siko mutu ya mayele akosali sa fetite akosala siko yo bilan buta ko bota matia komi pe akokota na discernement kotala na ajo nga na komi nango nini déjà nga na sali na mokili oyo lokola progrès. Est-ce que nasa ko reconnaître nzambe ya solo nasa ko tambola bosembo na age wana ya bakisi muto mayele akokende koguma mela nzambe asikumisie quand même
ndenge akomi abagisi yembola na po bisu momoni yango te pe asengi bolimbisi na ba défaut na berere na masumu oya salaki pe asengi nzambe abakisele bomoi mususu ya molimo oya zangi koyebana elongola mikakatano nyonso oya uti koleka pour na futur ezala toujours meilleur. On comprend? Bakoko na biso banda ko sala bon kutu banda ko lela mais banda ko kembela te. Ce qu'on formule le lot comment utiliser que jorango et koki do jour ne mususu ane koki bato fuba mela fuba lia fuba me ebdo fuba bina des fois mususu ba silisia wale ba kota hotel formule wana nani yana christianisme qui chrétienté. Voilà ça qui chrétienté. Donc qui chrétienté et ko chamutu na makanisi moloka muke abini asepeli. Vous comprendre? Donc il pona aye bateke azali sous égarement. Vous avez ya momoni baton distribino ba masanga. Hein? Si tu as des problèmes au meli un mot comme mafu. Moyo raisonner bien ezati. Biloko wana ngai même na bana nga na feta kangote na ko feta ndenge ni. Mais est-ce que so masanga yaki pona ba chrétien ou bien ba christianisme mais diamba to lo bateke bango pe batu bayaki nango ko diamba ezaka nango déjà. Oui, diamba ezalaki nango déjà mais l'anniversaire ba melaka ba diamba te. Est-ce que yo moni anniversaire na mutu so ba simbola ba sombi ba diamba ba diko me. Ba melandi ba masangati. Yango to bini masanga. Diamba ezali matiti. Ba koko na biso ba découvrir kako na ba meme. Vous comprenez? Ba meme ceux qui ba lima matiti na ba komi lo yenge na bataba. Nde ba mekango. Ne o ba benga 36 oiseaux. Tango ba moni ba ndeke ba soki ba ndeke ba na nzetere ba o da mango ba graine wana tala ko sauter ko ti ba ko no to mekango ba découvrir ngo bongo. Ezali po pesa lo yenge. Osomona. Donc diamba po omela ngo il faut zalaka con. Bolimbi sanga na terme. Eza bokoko te diamba. Non, eza ceux qui bokoko. Bon kaka ba tout temps ba botama ki na Congo ba ko tanga matiti diamba. Matiti kako ba mona ki na Zambie zaka diamba. To matiti zebele. Matiti zebele mais y compris pena diamba wana. Mais yango na lobité ba fleur eza ba matiti zebele ba kuta yango ba makasa mangeza makasa ba voka ba paipai. Ezali mais na kata ba découverte makasa paipai eza traitement ya manga eza traitement neti soko zobela na pesi ba tout sekele ozobela neti ba maladie ya kati ba bati obozomela na ba café inutile soit makasa savoka ya sika banda ko sala ngo lokolati savoka makasa ya savoka ya sika ya poison te eza poison te neti ngai mvuluski mbango ayebisaka ngai na maladie no nyonso yo moko loko za mutakisi tonga te soki maladie wana yo grave na lebyango na kabyango pa mutu nyonso zwa poso manga omoni manga ozui olongoli poso na ye mwa kati na ye wana nzete zwa tokisa mela maintenant na salela ngote ngana loba soki ya solo ngana za ya bino yo tango bikisa banadu opesa mutu poso nzete manga te na kobika na dosa mna pe na salela ngote même vuluski mamta ebisanga ozomon biloko wana se utile mais ba titi diamba wana ezali pour bato bandako melango parce que na bokoko na biso peto na ba déléquent ce n'est pas dit que qui déléquent car ba chrétien ba yenango non na si bana nanga nyoso molimo lisanga bolingo ba yebi yango malamu ba yebi pona talisa bango ba biloko ebele so pe na continuer ko talisa ba koko na biso bazala ba déléquent na ndenge royaume na biso ebebaka christianisme ko tanga na note oya bebisa royaume na ndenge royaume na biso banda nyonso ezana ba moment musuto ndo kotalisa pe bato ba yeba so papa wa Sambula donc ezamelo moko te o nzambe asala ou bien oyo eza pona bokoko na biso meza yango lisumu te mais tango chango et puis moi lo yenge moko boy pe moko sepeleza kate non mais ko sepeleza nini tango zo tambola sembo oyebi mibe kwa nzambe ozali na nzambe grâce à nzambe likolo na yo kasi ko sepela ndi yango na bon soko meli diamba mona no akufi yo ko sepela okufeli mwana mozomela diamba probablement ko sepela moi drink n'explique kasi yango na lobi te pona komona pesa nango inutile moi drink ga n'explique ba problème leki ba musupo tout a fait diamba ba tia na pondo azube na diamba wana fosa la kaka déléquent pour maman ya solo akoko jamais ko tout a diamba na pondo pa pesa bana na ye wana fosa la kaka déléquent bon papa wa Sambula to pesa ki pe promesse pa bandeko kaka na outim
ya na sujet na biso toujours pour développer ba jour la coutume to ko rappel koyoka ba principe mosusu oyo obombela ki biso en attendant poto bakisa ba question oyo etikali na biso matondo mingi ezaka ko réveiller passer conscience ya bato hein eza penza ba principe te parce que ba principe tozalaka pe nango mais oyo ezali pona ko transmettre bato savoir pona nini tozonyokwama pona nini toza esclave ya ba blanc pourquoi donc yango na terme nango ezaki de détachage donc détachage wana elakisi action de détacher hein débarrasser se séparer ce qui était attaché osomona action de détacher donc kobima na kati na culture tradition religion histoire ya l'étranger kozonga ya bobiso donc on s'est détaché parce que pour le mot osa attaché c'est que faut se détacher on se comprend avant d'abord to se détacher to s'attacher to zalaka na biso na kati na ngote to yeba ki yango pété to zalaka kolanda bokoko na biso pe na lolenge nzambi mpungu atindela biso kati na mokili to va vivre un peu bien très bien donc ce qui n'a très bien et yeba kutu na tango tondoko pona ni tondoko vivre bien oyebi lelo oyo Ricardo muto eko boma biso Ricardo o bazoki makanisa kosala mbongo ya kosala monnaie bango ba eko boma mokili oso comprendre or que na tango bakoko na biso bazo vivre na troc oso comprendre donc ngana za na ndunda na ngai na posa mbisi na ye na peso ndunda yo pesi nga mbisi na za elamba na ngai na ye pa na yo pesinga sentir to sapato to nini ba donc makanisa mbongo zate mutukutuko ngana leki ye boss yo boye azalati oso comprendre ndenge nzamba salaka biso photo vivre na monete moni na bikela munyoso yo so mona bandeke basombaka basala bango mbongo yo so mona banyamba basala bango mbongo bambisi mbongo non avant to botama tala bolingo ya nzambe tala bolingo ya nzambe avant to botama atili biso poisson atili biso ndunda atili biso madesu bafuya ndenge na ndenge moto nyonso abota taikela mona biso liboso bakwanso biso bakokuta biloko nyonso ezala ezatike poto somba yango est-ce que bakoko na biso bapesa bango mbongo mpo basomba ndunda to madesu to soso pas nani c'est ça bambisi pe basombaka te na mai baliaka bakosomba pa nani siko Ricardo tango ba ekozwa na Ricardo tango ba ekozwa makanisi ya kosala mbongo nde eyokokotsa pasi na kati na mokili bakoko na biso bazali kosalela mbongo te mais tango makambo mbongo kokota na mokili bakoko na biso pe basalaki monnaie oyo tobengi meya tokomaki pe na disengi tozalaki na makuta oso comprendre tango wana ye mo ba distinction ya batu ekomi ke oyo boss oyo pauvre égalité eza susute ba misusu bakomi ko manipuler batu kozwa batu pamba nde ko bebisa mokili oso comprendre mais à l'époque ya bakoko na biso donc bazalaki na facilité ya kolia ya kolata na lolenge nyonso épreuve mundele azubila mpe na biso épreuve adana Eve soki tozongi na Bible na bango tango baliaki mbuma bakendeki kobombama Yawe Yawe ye na kati elanga Edeni abandi koluka bango Adam bino tubaka Yawe monaka mais Yawe akoma ikobelela Adam oza wapi Adam lobi na yokaki ozotambola na kati ya jardin d'Eden nelanga Edeni yango ngana mwasi nanga toye kobombama bokei kobombama seke boliaki mbuma oda pekisaki bino donc seke tango baza kolia mbuma Yawe yebaki te tango bake kobombama Yawe yebaki te bino bozo bake Yawe monaka se likolo partout mais deux personnes apamba dana Eve et place bake kobombana ayebaki te tango baza kolia mbuma ayebaki te bon mokile tondi ako protéger batu ndenge nini alors épreuve tango bakende kobombama balataki nini makasa ozomona bafinika ki ba makasa parce que bazaki na savoir te Yawe azaki na posa mona kaka bolumbu ya Adam amona ka bolumbu ya Eve bango tango yango ebise bango bali mbuma te sko tango balimbu ma savoir ye
ba comprendre que tout ça bolumbu faut tout banda ko bomba lokola bilamba ezalaki te ba banda ko bomba makasa soto ke Exode chapitre 3 verset 21 okitimuke okomona ke yawa banda ko tinda bana Israël basenga bilamba awa pa na biso en Afrique précisément Égypte po ba pesa ko bana ba on bal pe ya bas donc to banda déjà bilamba ba koko na biso baso sala bilamba tina lelo na bande ko na biso na bandundu na ba pende ba sala bilamba ti lelo vous comprenez et bref ba sala bilamba peso ko sali nini pour lin et wuté pa na biso coton ba sala bilamba wuté pa na biso tout vous comprenez ba koko na biso ba sala ki bien na culture makamba mbongo soki boy pe ko yina ko tonga mutu ko chola mutu bango zalate vous comprenez amour nde banda ko régner ya gomoni ba koko na biso banda ko so bomo imolai vous comprenez siko biso toke komi kotisa na oyo ya batu komi kote pa ya batu wana ya ko memeli biso lelo boumbu ki boumbu vous mona donc faut ko bimana oyo ya batu ko songa na oyo ya bobiso parce que nzambi pungu tolendo akela ki mokili nererte akela ki pe baras nererte vous mona mais biso to soko corriger le père créateur que akela malamu te siko biso photo s'adhérer na oyo ya batu mpo to koma malamu lokola batu wana or que lokola nzambe ndenga salaki ezali pona biso te nde to kombe esclave yango na mo muke to kotanga ndenga to bake mission so batamayere balanda na bokemi pe basosola po to koki ko fongola ngo penza mobimba makasi na ndenge sengete parce que le temps c'est de l'argent vous comprendre na muke mena sengi bo zala attentif. Le Père Tout-Puissant a créé plusieurs races, plusieurs tribus, plusieurs nationalités, plusieurs peuples. Est-ce que vous comprenez? Le Père Créateur a créé plusieurs races, plusieurs tribus, plusieurs nationalités, plusieurs peuples. Donc, Akeli, il y a l'olenge et belé. Alors, Akeli, ndenge sur l'oposo, ndenge sur bikolo, ndenge sur bamboka, ndenge sur yabato. Le Père Créateur a créé plusieurs races, plusieurs tribus, plusieurs nationalités, plusieurs peuples, plusieurs sociétés et plusieurs peuples. Chaque peuple a sa terre. Chaque peuple a sa terre. Chaque peuple a sa terre. Pourquoi? Même à Watouana Congo. Vous voyez que Mabela qui chassa tozali ezali yabawumbu na bateke. Et ça Mabela na bango. Terre o eza bangala te. Terre o eza baswahili te. Terre o eza baluba te. Même terre na patrie moko, mais terre na terre zo dépendre na bakolo nango. C'est le boko na bango et sika bazwaki ya liboso. Ce n'est pas dit que si tozali bateke bawumbu bakoko na bango basomba ka babelo, basomba ngote. Ezali nde territoire na bango oyo bango bazali samaka nde yango na ezali mabele na bango moko privé propriété privée na bango ndenge pe toyoki bato Équateur bato bazali Équateur wana eza lokola propriété privée na bango soko ke na Équateur okosomba mabele mais oyo azali mutu Équateur akosomba mabele te kwa okende kaka kota tata to côté mama poni place alingi akati ye moka bongisa tonginda kuna est-ce que vous comprenez yango alors nzambe yangu ya nyonso akeli lolenge na lolenge et chaque peuple a sa terre, sa langue, sa culture, son histoire et sa religion spécifique qui englobe l'ensemble des enseignements spirituels apportés par les messagers que le Père Tout-Puissant avait envoyés à ces peuples depuis la plus haute authenticité jusqu'à nos jours. Est-ce que religion de chaque batuba la religion na bango ya qui retire na bango na bokoko tozo ka muke. Chaque peuple a sa terre, sa langue, sa culture, son histoire et sa religion spécifique qui englobe l'ensemble des enseignements spirituels apportés par les messagers que le Père Tout-Puissant avait envoyés à ces peuples depuis la plus haute antiquité. Depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Donc, les lopoto comme na banzamba sika.
nzamba kala ndenge asalaki organisation ya kotinda biso na mokili asalaki désordre te kaka biso batu nde bazotia désordre monde tokomi butu we tango tokozoka na bandako nekenge yokanisi mokili mute kosala biso to Congo mute kosala biso passe kaka ba imeka comme biso misu bazali pona kotelemela batu kaka pe ba ime nde ba bebisi plan nyonso ya mokili pona ba surpasser bazala au-dessus ba dominer vous comprenez pona nzambe ndenga salaki nazongi mukeme na kospika ngote le père tout pour ça a créé plusieurs races, plusieurs tribus, plusieurs nationalités, plusieurs peuples. Chaque peuple a sa terre, sa langue, sa culture, son histoire et sa religion spécifique qui englobe l'ensemble des enseignements spirituels apportés par les messagers que le Père Tout-Puissant avait envoyés à ces peuples depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Donc, la plus haute antiquité, donc il banda donc il banda liya boko. Kuti miwana soki bo chanchango boko beba. Religion soki bo changer boko beba. Histoire soki bo falsifier ngo et baby parce que lelo loko gomi biso mingi ezali histoire. Ozomona à travers l'histoire baye ko memela bino sango mususu bino bozu sango wana comme vrai bo na pratique nde lelo to comme esclave. Or qu'à travers l'histoire ceux qui falsifier ki ngote ba tiango na ndenge histoire ezali peuple Congo africain nyonso akoyeba bobiso à travers l'histoire. Et l'histoire ndeko zongiso oyeba tradition na yo, culture na yo, religion na yo. Osomona mais sikoyo bango pona ko bungisa biso on a tout chamboulé. Donc ba détourner histoire na biso et komi lolenge mususu to komi ko embrasser ya étranger ndelelo to komi banane. Les races, les peuples, les nations sont en compétition continuelle, en guerre, l'influence d'hégémonie. Toute race, toute tribu, toute nationalité ou tout peuple qui sera incapable de se défendre et de protéger son patrimoine spirituel, culturel et matériel va s'exposer au danger qui peut l'amener à perdre sa terre, telle que l'Afrique. Il faut que biso. Pour ceux qui m'ont lelo à comprendre façon la religion, nabiso et culture, tradition. Mais mutu musu soit kanisaka sur le français, anglais nda mayele yangwana. Te on les a connaissance des langues. Mayele les a sagesse. Donc mutu a français bien wana. Connaissance des langues. Connaissance ka ya langue. Bon biso munoko na biso za lingala. Mutu ba lingala bien. Il a ça mayele. Oh, qu'est-ce que connaissance des langues? Non, mayele les ali mutu ayebi ko comprendre. Mutu tu veux que la maman des fois artiste na biso ou ranson no mona kana ba réseaux sociaux ou réseaux ba français bien te aza mayele te mais les locaux musinga ki ko ba français za ngo mayele te. Non, ko ba français za ezali connaissance de langue mutu soka boyi na ye. Ni singa sikoyo nani wa so na français. Nazaka na commune kuna. Secrétaire a procuré ça bandi ko blanga français non na continue linga. A bandi ko senga bi oyebi français te. A continuer français non moi je ne suis pas pacoticien. Yebo ka tuna pacoticien mo la kisini. Secrétaire ya Brukumes et zomo na siko. Donc au moni lelo munoko neti lelo ngai ya onde bisa bande ko nanga nyoso na libanda ya ona na kumisaka bana na ngai ya lisanga bolingo na France. Même bana nanga lisanga bolingo baza aux États-Unis bana Canada. Ozoka bayebi anglais sans doute sans nim moko yokote bozo sola bana ko bano anglais. Ozo baza na France bayebi français akoyebi so français te. O baza na Hollande bayebi ki néerlandais o yokote na munoko wana. O baza na Allemagne bayebi ki allemand moko yokote misa ta accent nango. Yo so sola na papa lema o yoki ya lobi na yo a lobi no français. Ah na peso exemple bon. Vous comprenez? Mais biso mto na Congo awa ozoko se vanter baye bakotanga oyebi français non on a connaissance des langues
connaissance des langues. Et ça connaissance de langue parce que et ça sagesse. Tu réfléchis ça va peine à lingala te na français te donc c'est ça. Vous réfléchissez là. On se comprend. On se comprend. Émission on a linga mingi. Voilà. Donc si comme mutu net na Congo awa ce comme mon jeune garçon a dragué jeune fille surtout so ka yebi moi je suis tié na ye. Akobanda kaka bonjour mademoiselle. Comment tu vas? Donc voilà, non, oui, à chanter de faire votre connaissance, babandi français. Si koyo, moi si pas là qui si moi talent naie à chanter de faire votre connaissance, parce que y a pas mon que moi si ya. Tant que kutera bandinga ne na kutena jomoko boya bandinga français na la kisiye. Vous comprenez? Vous savez on a babenda on ba tout donc ba classe ni. Classe de con hein, peut-être. Yangwan. Donc eza ndenge wana. Donc alors papa biso oyo soki na soki moke awa chaque peuple a sa terre, sa langue, sa culture, son histoire et sa religion spécifique qui englobe l'ensemble des enseignements spirituels apportés par les messagers que le Père Tout-Puissant avait envoyés à ce peuple depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Nameka ko bandila susu moki pour te comprendre. Chaque peuple a sa terre, sa langue, sa culture. Chaque peuple bazana langue na bango, bazana culture na bango, bazalipe na histoire na bango. Donc son histoire et sa religion spécifique. Na religion spécifique qui englobe l'ensemble des enseignements spirituels apportés par les messagers que le Père Tout-Puissant avait envoyés à ce peuple depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Si ko biso oya yeli biso message oyo na Congo ya christianisme ezali ba ange nzambe te ba messager nzambe te ba messager na ezali ba messager diable pona ko endormir biso yango moni Léopold na discours ne na suka lobaki ne réveille pas les chats qui dorment. Vous comprenez? Ne réveille pas les chats qui dorment. Nous avons dit nia oya lala ba la musete siko niama oya lala niawa lala eza biso ba pesa biso mayele te pona ko découvrir. Pourquoi à qualifier biso ba niam? Mais oui, même Donald Trump a auto le bango, biso tozali race moko de lenge moko na bango te. Bango baza ba imeme biso toza ba imete. Ache biso na classe ya babiloko papa ba miselekete bampuku banini. Oui, en tout cas quant à moi na betelaki maboko ana raison pourquoi lobi bongo. Pour lobi tina lelo ba mangombo biso to memela bango yonka basabela. Vous comprenez? Tina lelo na politique bazotela ka ba mindele ba français banani mukoloni ni bango moko bakokanga na po ba bongisa mboka na bango. Ozomona netibo to sala ka vraiment élection na biso mais avant tout c'est là ono France a confirmé qu'andimi président wana États-Unis a lobaki confirmé andimi président wana vraiment ata bino moko vraiment tina niveau na classe nyoso tutanga vraiment do fo France ndé andimake to ndimi ndé mutu wana komi président na bino classe to tangi ezali classe o ba belge ba memelaka biso ezalaka enseignement belge ba belge bazali bango ba colonisa biso colonisation na bango ezaki pona ko dominer pe ko surpasser donc enseignement on ezalaki pona ko tika biso toujours esclave na bango. Ozo comprendre yango ba cheki bilembo fo so diplôme po pona bango ba emploi o ba créer ki ba entreprise o présenter que na so ki diplôme po ba engager ba ko tanga pa na bango parce que soko tanga pa na bango te tam soko mema makamusu so sika kati na entreprise na bango to na société na bango tant musu poko boudé o bango oko boudé pe o bango basali wana c'est ça eza ba bilembo mobimba pe boye ba ka diplôme eza ka ba bilembo 166 we bango eza ba signe ndenge babaka avo sala oteka il faut za bilembo 166 donc na compagnie pour ba engager il faut ça na diplôme ndo bandi ko sala bandi ko zombo boye ba enseignement autozoka awa ezali ya ba belge awa mutu nyonso nani atangi soki ni atangi o mukonzi atangi ba sénateur ba parlementaire ata batangi bazaka sous le blanc sous belge pourquoi parce que enseignement wana bango ba pesi bino yango boko ko le kabango te bozaka na sena ba
enseignement c'est pour tous à la limité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Hein? Pour tous à la limité. Pour tous les cabangotes, pour tous les cocanate. Pour ceux tout à l'heure, les Chinois, ils ont un enseignement à Baronte, ils ont progressé. Oui. Les musulmans, ils ont un enseignement à Nate, ils ont c'est ça. Les Belés, les Indiens, ils ont un enseignement à Nate. Ah, c'est ça. Vous comprenez? Enseignement, il y a qui ne peut pas coller avec Bisso Pongi à Libéra. Il y a Bisso Bakango depuis 1923. Vous comprenez? 1923, 1925. Bakangi enseignement à Bisso. Batili Bisso, enseignement, il y a Belge. Autre soit enseignement à Belge. Oh, il y a Nyoko la Congo pour Congo, ça banane. Belge. Bon enseignement, on peut Sabino. Bon, c'est passé. Est-ce que tous comprennent ce qu'on a dit? À travers l'enseignement, on a des salibisotos à la peuple moko mini. Vous comprenez? Ndé baso qualifié biso comme bête. Et tant baso qualifié biso bête, ba brebis, ba roti de la bino mobiki sinan. Nzamba kozala nan. Bête tellement que ba bengi biso ba bête. Ndenge Donald Trump auto lo baketo za lokola batute. Ba bengi biso ba bête. Bana Congo baso komisa nan. Mu konzela bango bête. L'agneau mystique. Mais il est pas mon même. Il est pas provocateur. Il est mon gars qui au Afrique, c'est un pays de merde. Il est mon les sous bandits les sous. On a pas provocation. C'était provocation té. Donald Trump ou azosala. Papa. Azali ko éveiller biso. Soki toza mayele. Mais azako sala qualification, azako njité mais qualification ya biso africain. Non, papa, il faut comprendre, papa. Hein? Ceux qui ont okuta mutu azui sel na ye abani ko tchali boka zo ba laboy soko benge mbesi lo fingi qualification na ye bon de être passé en erreur en erreur te azako éveiller biso pour te comprendre pourtant la bitina le bosaka na religion ba memela bino ba belge ba ko senga pardon neti lelo na utolanda tournoi moko académique tour de il y a tournoi moko académique mutu mundu na mondele belge papa na kotindelo vidéo yango na kotindelo vidéo yango na émission oyo comme ça okotsango pardon parce que na émission liboso na lobaka na munoko mokotsaki yango te oyo ya ba be basango pape azako baiser azopesa bise okotsango te obomba misana bino molili e banate. Mais oui, on va des vidéos il y a qui retard déjà montage ici là il. Mais ndenge ni musu ekotaki. Te wana ya gava. Te siko iloko les ali kuboko kotsango na rappel ndenge pape bazaba opesa na bise okotsa susu na défense mutu mundu asali na tati ya Belgique et otala lisusu mondele belge alobi pardon ça symbole ko se humilier to ke ndoko senga ba congolais pardon. Ozongo na o nyeso basala biso. Okolandango tila pe batuna kati balandango. Vous comprenez ngai? Donc nous sommes pour nous éveiller africain. Ba africain to za kolala. Na ke ko continuer muke. Na ke ko continuer na bandeli kaka esika oyo. Les races, les peuples, les nations sont en compétition continuelle. Donc compétition wana ezali lokola na français musuto bango rivalité, na français musuto ko bengo conflit. Vous comprenez? Les races, les peuples, les nations sont en compétition continuelle. Donc rivalité to conflit oyo ezako landa mokolona na mokolo. OK. En guerre, l'influence d'hégémonie, toute race, toute tribu, toute nationalité ou tout peuple qui sera incapable de se défendre et de protéger son patrimoine spirituel, culturel et matériel va s'exposer au danger qui peut l'amener à perdre sa terre. Neti biso africain. Ba continent ko ça ba européen. Ba on ba soka décision. Parce que to bu se pour nani, pour te bi ko protéger patrimoine na biso te. Vous comprenez? To tiki porte ouverte à toute éventualité de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Yango zo sala ke lelo oyo to comme l'esclave baya ko dominer ba sala nyonso. Ou tout peuple qui sera incapable de se défendre et de protéger son patrimoine spirituel
Donc patrimoine toujours ba héritage, richesse. Il y a un patrimoine. Héritage, na richesse na biso, ce qui opère Django va culturel et matériel va s'exposer au danger qui peut l'amener à perdre sa terre, sa langue, sa culture, son histoire, sa religion ancestrale. Le nom yoloko la biso, toti qui porte ouvert et pas ya bato mabe ba koti bazo sala nyonso. Culture na biso na Afrique to ça na bango. Religion na biso. Et on a tout les gambas soni. Ah, et comme la francophonie. Sobetika les solo koko na biso tika mama ba koko wana tika. Osomona. Osomona. Parce que to s'exposer déjà na danger pour to bungisa ya biso nde to komi ya biso komona ngo pamba. Donc sa langue, sa culture, son histoire, sa religion ancestrale, son authenticité. Est-ce que awa toza ndenga bakoko na biso? Histoire, religion, tradition, nous sommes à côté et devenir les dominés des autres. Afrique, mai oyo tata wa pontulenda salaki ke na zwayango pona panze pa ya batu. Makambo oyo totangi mutabo sosoli. Ako sosolate et devenir les dominés des autres. Est-ce que biso en Afrique toza dominer ya ba pays musute? Ya ba continent musute? Mais à partir de ça, Tomi kotisi ne loko ya batu aussi que fallait tous la libanda. L'esclave des autres peuples. Les alukuta? Car tout peuple coupé de son passé, de ses ancêtres, de son génie national, de sa langue ancestrale et de sa tradition religieuse, et de sa tradition religieuse est semblable à un arbre déraciné. Imaginez, ceux qui nous étaient qui te robotent rabino bamanga basaf, ceux qui bolongo limisi sanango, nous étions robots rabino sous ndenge Afrique commis. Eh papa, tozongi bouquet et devenir les dominés des autres, tenazongeli likolo, balim sangande na ozongela zongela. Toute race, toute tribu, toute nationalité ou tout peuple qui sera incapable de se défendre et de protéger son patrimoine spirituel, culturel et matériel va s'exposer au danger qui peut l'amener à perdre sa terre, sa langue, sa culture, son histoire, sa religion ancestrale, son authenticité et devenir le dominé des autres, l'esclave des autres peuples. Tout peuple coupé de son passé, de ses ancêtres, de son génie national, de sa langue ancestrale et de sa tradition religieuse est semblable à un arbre déraciné. So papa wasambo la place on appelle mutuna mokoza. Mutuna mokoza bino bato bozo la kisa biso nzela ya nzambe pour tulendo. Bolingi pe ko bundate ko défendre mabele te bolingi pe bino bosala ka bituma na bino nyoso na kimia. Or so zui ba mindele wana na ba pays mususu o le leza fort. Et banano no ko sécuriser bamboka na bango nanu na ba minduki nanu na armée. So biso to ko sécuriser mboka na biso kaka na ko bondelaka papa nzambi ngotulendo bien ndeni. Ko bondeleza protection ya mboka te. Vous comprenez? Ko bondeleza protection ya mboka te. Protection ya mboka ezali kozonga na nature na bobiso na bondeko na bolingo na bomoko na culture, tradition, religion ancestrale. Bosko batu ba envahisseur ba robundisa bino. Bakozwa tante épreuve. Pona nini na lobi bakozwa tante épreuve ezali. Tozalaki sous pied ya ba Belge. Bakonyata biso bakosala biso ndenge balingi même na politique même na makambo nyonso. Mais tangu mokila molimo etelemaki na indépendance à liboso ya 1960 armée meza na maboka bana ya ba Belge bo continuer ça na maboka banani ya ba Belge banani bazalaki ba continent Congo lokola ba roi lokola ba Belge. Mais pourquoi ba déposer kiam ba kimaki
ba perdre batiki banda ko makambo belé. Il y avait combien de militaires? Il y avait seulement 3 militaires. O ba combattant ki bango. Bazalaki na armée. Bazalaki na bazalaki na armée na bango, bazalaki na ba armement. Mais comment avec 3 Pambalolo yende peke mangusutu 3 personnes à Pamba bake ko chasser bango 3 soldats mikuse babundaki na minduki ya bango na munduki moko spirituel papa babele o ya Congo Afrique eza puissant oso comprendre to ko bunda na bango na minduki te na nini te parce que preuve c'est lo bango balingaka ba métisser Congo mobimba c'est lo bango basaki na posa lelo oyo peuple ne subasila et boye bango ke lelo baluki ko bomba ba congolais na ba vaccin baluki ko bomba ba congolais na ba moustique na ba nini na ba moustiquaire baluki ko bomba ba congolais na biloko ya kolia makambe belé bitumba par-ci par-là mais bi ke lelo makamni ba bongisi en tant que journaliste panza sango oyo ba mindele ba monique non trop c'est trop to kokité to bomba bango nzala to kanga ba porte nyonso ya nini ya nzala alors bazotinde la bino ba madesu se komi ekiti déjà na matati ba loso madesu ba soso ba ngombe bako tiango na ba maison banda ko kabulango na bato fele bozwa yango te bolia yango te za poisonné donc madesu déjà c'est yé na ba loso na ba ngombe na ba nini nyonso ezali poisonné banda ko kabula batu na ba nini oyo do fele bino bokansi o fele mboke bongi social et côté or que poisson on se comprendre tu m'a bien makasi mais poto si là virus au bachino ba kufele belé kuna basala ki mpona nini pona Afrique ti siko zongeli bango moko oh papa bino osaka na nzambe pungutulendo bambasio bazali awa turo basoya 5 yo yende peke mangusutu pambalolo na nani yo na tangi yeye yo yende pambalolo peke mangusutu basoda ya molimo turu wana bayaki misato na indépendance physique turo bateremi mitano boye bisanga nana kofuka papa omoni ngai natalaka nanga mokili mutasoke ndeko zo machete abomi mutu mutasoke ndeko botola mwasi ya bato mutasoke ndeko botola mobali ya bato mutu pona na nini tobenga ngona nini komatakeli na musala na bosani kombo tobengaka pona kozwa nini promotion pona promotion ozako poisonner moninga no mutu yakufa po yo remplacer mais bayebite biso sosa bato aliwa oyeke bato badiscerne la te batalaka le présent batalaka futur te ok babi l'homme peut avoir le mal de loin mutu atalaka futur nzota wasambulo ezaliwa sikoyo ngai nandima na ko poisonner papa munga kufa lelo siko soki pa mungo kufi ngai na bomio est-ce que na okezo mutu kana bana ozo bilamba no ba pesa ngo papa wasambulo siko na zuni osomona aussi que ngai wasambula lobi na kokufa osomona nyonso za manque à savoir yango pesa li batu ba kende ko s'adhérer na ba religion étrangère na continuer ko sisa lokola papa comme pembeni tout peuple coupé de son passé de ses ancêtres de son génie national de sa langue ancestrale et de sa tradition religieuse est semblable à un arbre déraciné tôt ou tard ce peuple fanera et sombrera dans le vide qui facilite toutes les dominations. Donc, ce que tu fanera, donc perdre, nyonso, lelo en Afrique, lelo na Congo, tu perdre tes papa. Na lobango ti na ba télévision. Kabila mutasa na poste. Congo eza pas ses souffrir. Bino bosa ko linga to ken élection. Pour président monsieur bima na lobango bien. Boba que président muswa ko bima. Bango kam bako chaye. Pe Congo souffrance na ko se multiplier. Mais pour ni ba ko betira ensemble maboko te. Est-ce que vous comprenez? Na loba yango na ba télévision. Mais lelo siko Congo changer. Souffrance dollar donc toujours qui est déjà 18. Ba combattant musuno Hollande, musuna Belgique. Babi papa sambula siko côté la Kabila. Olia ka mbongo nenga na bi papa na lia mbongo enka ya Kabila te. Parce que tozali biso bato misu toza komona pe toyebi bilaka. Donc awa na mboka na biso président nyo sa koleka na élection azane mutute. Mundele kaka mtandimi po azala wana. Soko za pona kobongisa mundela koboma ye. Akoleka te.
Donc boye bango ke awa mboka na biso ezali mokana nzambe mpungu. La souffrance est le signe de la bonté du Père Tout-Puissant. Azoti kabiso na souffrance pona ko comprendre que nzambe oyo yawo toza ko gumbamela akopesa kimia na mboka te. Tozongela nzambe mpungu tulendo. Mais batu baza bateti malgré ba vidéo ba pasteur ezobima malgré tozomona o pasteur alongoli mwasi batu bazemi sala boy mais batu vraiment nazo ce qui vidéo bimi boy défense na ndenge mosusu non ndeza boy ezaka bazo combattre ma manzambe. En tout cas papa pona ko sukisa na papier auto chango mokanti batu baye bake la culture est l'expression de l'âme d'un peuple dont sa langue est le véhicule principal. Ainsi, tout prophète ou tout pasteur qui combat notre langue ancestrale était grand ennemi de notre culture. Yango so mona ba pasteur nyonso. Ayebi lingala bien. Mais il y a bandi côté en français, ba interpréter on a lingala. Pour n'y être lingala te. Dozo saboter langue. Oui, parce que religion est étranger. Faut dire on a monoko ni. Matondo miki. Papa wasambula tozokende malembe na suka ya question natikali na des questions na ngaya na banana no kuti mwana oyo ya ba ndeko na biso baluba po eza ekolo na biso foto lobela oyo to yebi bien ya kozala ke ozana basi mibale misatu to 4 eza kuti moko diabolique ou bien eza nango nzambe mpungu pe asepela nango ezala nde wana. Non, ezali coutume charnel. Toko toroba ezali kolinga ya muntu. Muntu aza lokoso ya nzoto. Yangwana neti ngai boye bolimbisa ngai. Ngai na mwasi na ngatoka bana ba chambre ta musupe 3 mois. Mais nasa na mwasi loko. Pourquoi na kabone ba chambre? Parce que muntu oyo aza na nzoto. Akokende surtout mwasi ne soka boti. Azuli beta okende kwa bisenga nzoto na mwasi mosusu. Ozomona. Donc tobengi bango peut-être basaka même balimbisanga na terme na fingité mais eza même classe na bamboa basoso bantaba bangulu parce que so zo boko la soso na kati ya lupango chaka ka basi ya basi 6 lupango boko tirati na likolo botia basi 6 bocheka mobali moko mobali wana soso bango nyonso mais soki soso moko mosa meki kokota wana atiki wana kelanda soso mosusu vrai faux vrai matalité ya batondengo na yangwana ou bakenda ko engager des femmes 3 femmes 4 femmes 5 femmes parce que basana posa nzoto to bien libido courir des chipons on se comprendre parce que neti ngai biloko nyonso ko mona ngo dérange oui kutu soki omoni poka mosa consolatrice bilamba na ngai même pochette na ngai même nyonso anga ko bongsela nga mbetu ko sala ko soigner ko lambela ngai ko servir nga peut-être pour nga rola mosi yangwa osomona parce que batu baye bakate soki mosi na mobali basangani nzoto na momana bakomi mbido ata babalana ouais na momana bakomi action wana eza déjà mbido donc il faut la plus ou moins mukolo mobimbato soki na bututi ba 18 nde bozongi susu neta moko ya pirete et mosi na mobali soki basangani nzoto dra wana même il faut balongolango bilamba na bakoko zonga nzoto te bakomi mpiro. Oui, or que c'est que biso ben pire les oreilles. Oui, nzamba sala bisoto zongo comme cinéma de plaisir te. Hein? Na kati na bosangani ya mwasi na mobali za comme cinéma de plaisir te. Nzamba pesa biso pona multiplication. Oso comprendre? Ndenge nzamba salela yango. Tango papa mwinga azana posa kobota na mwasi ne bayokani bosani na tango kosangana pona ko rendre madame grossesse. Ce qui moi ça suit grossesse. Na grossesse wana okoki kozwa mwasi comme cinéma de plaisir te yango zo sala ba fausse couche et zo sala ba nini ba avortement. Hein pona nini mobali tango nyoso aza koluka ye. Ezana batanango. Tango azwi zemi mbala liboso donc okosimba ye lisu après 1 mois. Oso comprendre? Okoya ko simba lisu après 3 mois. Oso comprendre? Okombo simba so après 6 mois. Après 6 mois notiki. Soko linga kota 9 mois faut simba lisu pona ko fungula e porte pona mwana aya na mikakatano te. Okombana ngazala. Après biso to ko transmettre savoir bande ko balimbisa ngai. Après maman soki aboti maman le face à la distance non état wana ya makile bimie azali impur.
akoki kolambilo te okoki kosimba ye te okozana pembeni te soki ndako kutu eza moke ezaka na chambre salon tinde na mpo baboti na ye pendant 3 mois mais oui bongo ozala égoïste il faut zala na ndeko ti bongo mwasi aboti amelisa mwana sokola mwana banda kolambelo aza na bandeko te yo oza na bandeko te voilà ok zela tokende ti na suka siko mwasi ona suka aboti mwana okosimba mwasi wana te tika ya bokola mwana c'est ça na bilembo soso kuta mwasi tanga boti mwana soka moni ya mobali azako ya sala nini azovimba na boya bitango te na soko bokola mbwa ya mwasi tango aza na bani ya mobali soka zoya ezalaka nini atomboki poza moma wana te pe soso ya mwasi tango aza na bana na ye soki baswemba baleke na makasi baza koyeba ye bana ne bakufaka est-ce que vous comprenez na biso bato mwasi tanga boti okotika ye mwasi aboti avandi 6 mois ina nini osomona papa suda yoka malamu oso comprendre soto komi suna posa kobota nde boko sangana mwasi na yo mwasi akoki mwana kokisi 2 ans après soki bana posa kobota boko sangana lisusu mais bino siko bokomi sango outi musalo ye ozalaki kotala camarade oye outi ko lia fufu oye outi ko sokolo ye bongo te basala yango donc wana babengaka désir de la chair. Voilà. Ok. Merci papa Wasambula pour la refongola biso. Ce question où il toujours clôturé dans mais bato belé so bazuli en réponse les leos à la bena bien. Bana oyo bato bakinda koluka na ndaku yanganga. Ezaka bana oyo nzambe apesaka ubezalaka bana oyo sata apesaka. Matondo mingi sata na pesaka ne mutu te. Ezana onka age d'esprit moko boye. Sata na zana mutu te. Mutu soka keye pa yanganga. Ozape na bana kati na yo. Abota te po bakangie na bandoki. Siko soki ya kepa nganga. Ndoki nganga wana soka za pusa akene koluka ndoki akanga yo. Ba négocier na yi. Ozo comprendre? Soki mutu akanga ba yoki nombongo ba koya kotikilo ngai pe ko pesa ngai moi parti. Ba libérer. Siko mwana wana tango ya libérer porte no mabote sali nini efungwami. Mais loko soki pa nganga nando ki ba bata mabe ba ko bebisa mwana wana oya yekati na yopo ame mama lere pa na bino. Ozo comprendre? Nganga zane kaka ndoki doko kimno ka esika moko. Donc mwana wana ba ko tie déjà l'esprit pour ba on ba invoquer ye. Hein? Ba tie déjà l'esprit mwana na ko sala muta tontolo wana o ka muta momekana. Ako yela bino ba maladi ba passe ba mbongo ni supposé dépasser l'hôpital bazo zango na molile pa bandoki na banganga wa. Vous comprenez? Pe pas na bongo pas comme penza jeune de 20 ans et ça la penza te. Ba c'est limite kaka. Vu na bango za mupuse. Voilà papa Wasambula tokomi pratiquement na suka ya émission na biso. Nabi que message ezanga kate message ya suka pona mokolo na lelo. Et pour préparer pour la émission Oizo ya samedi. Matondo mingi. J'espère que pour nous décevoir papa na bisoté na question moko yebisa kingai parce que biso ça comme ça to préparer raté. Mais wana lobaki na ngobi po papa na lobi osilikate na question ko tuna yo pour na kilongo. Alors soka yo kita son ngote akopesa ko pe faute abaka comicité. Solo papa na yokaki ngande muna pekisa kiyeke oh yoko tuna ngai parce que asina lenga bien avant pas baki tamso après émission na kosilika papa to zape batakanda te to za batako silika te ezala kande ba déception te mema kabiso ndenge wana na mutuna oyo tuna kipona kilongo toz kanga kilongo photo to filmer kilongo bomona niveau ekomi alors pona yango papa kilongo niveau nango ese komi na suka totikali ndenge tozoloba kilongo lupango tosomba yango te toza ba locataire moye to tonga matériaux durables ezalaki te po soki babimisi biso tokoki kosomba ngo te moye ko récupérer babiloko wane kozala te nde totongi ya tole po ya tole ndeza dépense koleka ya brique totongi ya tole totongi pe nyonso na likolo makambu nyonso
pona kilongo etikali kaka poto soigner mais pona kosila papa na ngai esili. Alors ndenge lingaki tozula image peut-être mbalasima po toza mosika na kilongo ndenge tozali awa tokozula image okosepela mais ngapi avana peso image il faut se présenter comment papa wa sambulo zoyoka yezo mona ye mais yo mibombi mutu oya mibombaka obimi lokola mungunia papa komi bomba te se présenter ekozala malamu mingi toza bandeko po papa wa sambulo zo bana bino na mibombi te. Donc alors kilongo eza ya kosila presque etikali kaka misala oyo ya mike mais presque esili. Donc c'était pas ça. Donc kilongo esili etikali kaka biloko mike poto banda bana nanga nyoso alisanga bolingo bayebi nini etikali matondo mingi. Voilà message puis numéro ya contact pour na ba oyo bazana pour ça pour solana yo et surtout ba oyo bazwi biso première fois. Matondo mingi batata na ngai ba mama na ngai nyonso kati na mokili otozali bisika nyonso bozwami ngai soko lingi kozwa ngai facile moto nyonso pona kozwa ngai facile ezali à partir chaque jour à part mercredi so na bi mercredi po ba misuba bi mundenge biso to bengela kate na bokoko na biso mercredi ko banda 5h po zwangeza passe et mercredi à partir de 17h juste nazopesa mateya na lisanga ya bolingo kuna na France. Alors na moment wana papa to mama ko benga ngai te poso ko bengi e komi lokola dérangement po na air wana pesa ka mateya. Donc ti na koma calibre moi muke soki na silisi na bango ba 18h30 ou 19h juste nazala ka pe na batu mususu wana bazela ngai awa ya kisasa po ya kamkona biso losambo. Donc na koma ka moi libre muke mokolo ya mercredi à partir ya 22h Tito Poussana. Numéro nangai ou ezali ya portable bisika nyoso nazana zanango ezali 00243 84 47 02 996. Ezala kape wana papa afficha kango et numéro nangai ya WhatsApp ezali 00243 89 034 31 12 na suka. Donc ezalaka affiché nde okozwanga soki obengi papa asambula ozuyete tikilanga yi message ke papa asambulwa ngai kombo nanga boye na vandi na mboka boye nazana posa to solola po nazalaka tango mususu na journée na kuki kofungola téléphone te po nazalaka na ba visiteur ba yaka bata ba problème bata malade. Donc moyena se focaliser na téléphone ezalaka te na local peut-être na moment wana ceux qui tozo solana na bandi prière te ko bengo zwinga to tindilanga message na local o tindinga numéro na WhatsApp tango na okota na WhatsApp na bengi yo bino nyoso bosali bande ko ngai tata wasambula azoko continuer ko yapa na bino kaka na biti moko biti mususu te kaka oyo wana ya kana papa asambula lobaka yango kaka pona kati émission nazana journaliste moko en tout cas nazo féliciter za mayele mingi asala ka totologité yango dozo mona ba différents questions za kokota na bande ko baza kolanda bazo pesa ba question matondo mingi na bangonde lelo boza ko découvrir moi biloko mike en tout cas c'était pas ça. Donc normalement bit na biso zalaka pona ko ya kozongisa bino na se ya makolo ya nzambi mpungutulendo pe na mobiki na biso kimbangu nzambi mpungutulendo ye wana to bengi na Équateur nzapa nzakomba akongo mongali. Donc côté ya bambunza bango babengi ye mingi kongo mongali na bangombe côté ya bamongo babengi ye nzakomba nzapa kota bangwandi soki toke epa ya bandeko na biso batetela baza kobenga ye onya shongo epa bandeko na biso na Kasai bazo benga ye maweja nangila tope mvidi munkulu soki toke epa bandeko na biso na este otozo benga baswahili baza kobenga ye mungu baba tope mungu wa mapendo ye wana lingala to bengi nzambe yangu ya nyoso Afrique mbandoko benga ye nzambi mpungutulendo nzambi mpungutulendo na lopoto elakisi le Père tout puissant. Le Père tout puissant wana nde nzambi mpungutulendo oboka le Dieu puissant c'est lui Lucifer. Alors ba papa ba mama ekozala litomba nini bada tata wasambula kota kana ndako na bino na nzela ya YouTube
tina lelo na continuer ka kokota na memaka kaka lokuta na memaka kaka lokuta litomba nango kozala nini naza koya kolanda ndeko na ngai oyo mususu bayoki ngai baye ko rejoindre ngai ba misusu boso ko boya koyoka nde naza ko continuer kolanda bino soki bino nyusu bo rejoindre ki papa asambula ko ya lisusu liboso na bino te naza ko tungisa bino te naza ko etufe bino te batata na nga ba mama na ngai baleki na nga ba ya na ngai mais nazali nde ko ya kosunga poto zongela nzela solo wasambula sosala ngo na volonté nete mvulusi kimbango yelanga fimbu sala yango apekisanga memi koteka memi kosala pona za na ba distraction wana te pona za la kaka focaliser na makambo ya spiritualité pona sunga bino bosomo na batata ba mama na ngai donc yango wana nzela oyo soki bolandi yango lobiko na biso bayindo monani matondo boza na compréhension koyoka kanda te ntango yo landi ngai likambo musu esuyo non mutabayele a résoudre d'abord ndenge babile sage parle pense d'abord et parle ensuite mais autobengi imbécile parle d'abord et pense ensuite c'est ça la différence imbécile parle d'abord pense ensuite mais le sage pense d'abord et parle ensuite bozala batamayele bososola boyamba yango tozongela nzambi pungu parce que indépendance spirituelle est comme peine tozale kenge pour ceux qui te bousculé to raté yango mais ceux qui te yango toze kenge te mingi bakokufa ya koleka yango wana batata ba mama bozala malamu mingi kimia balongo ezala na bino bana nanga nyoso lisanga bolingo bisika nyoso bozwami bosangani bondeko bolingo mpe nakosenga tozala ya kotelema tolonga na pongi ya kufa pamba te tango na biso ekomi pene. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,